Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kibaku Yakani Molimo Santo ye. biso topesa yo mbote faki pesa biso nzembo. Kombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Merci Ndeto Sengi, na papa responsable de Kaliboso pour la suite à programme. Merci. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Tozale ya kolala epi bato misato bato bazobeta maboko na kati ya ndako ya Nzambe ya papa Simon Kimbangu kiangani lelo mokolo ya yenga mokolo ya esengo bazali na biso awa mokolo ya esengo ya kosepelisa tata Nzambe ya kosepelisa biso moko. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Oye, oye, papa Simon Kimbangu Yakani Molimo Santo ye. Olika, olika te, kufe kuf, ye kaka, ye kaka, ye kaka. Beto bien beto azalaka wapi ya solo ayoki yango biso nyonso toyoko sangana po tozwa bele ya bomoi moto na moto adui par na ye ndenge ya sani na ye ayaki na yango nde kobikisa biso mokolo ya suka soki totosi yango nde tokotunana soki totosi te. Lingoma na biso lingoma ya tata Nzambe Molimo Santo pamba te tata Nzambe Molimo Santo ni tata Nzambe ya banzambe nkolo ya banzambe makambo nyonso tokosalaka na lingomba oyo ezaka dicté na tata Nzambe Molimo Santo eutaka na nkamba Yerusalemu. Tango tokoti na lingomba oyo bayambi yo bayaminga okomi mondimi na lingomba ya Molimo Santo okoti adhésion na yo ezali okotosa nkamba nkamba lobi nini nkamba sengi nini nkamba atindi nini na mokolo ya lelo biso nyonso na miso na matoyi eza na nkamba toyebi pe tozali koyoka misala ndenge ezokosalama na nkamba. Tata Molimo Santo na vitesse supérieure ya koloba te misala misala misala. Tango tokokoma na tango ya misala tosengi bino na kombo misato ya bole na ndenge ya kimia na botosi ya lingomba ndenge Nzambe azali kosengela mwana nkamba Yerusalemi tosala misala na ndenge kitoko po to couvrir ba engagement ebele ya misala po tozwi na kati ya mois de février ki tokoyokela nkamba tokotosa nkamba tozwi par exemple
troisième partie au biso tosala parce que tout à l'heure tokokoma lesika wana c'est pour ça que tosautorisé ya kolobela yango ntina tozali ba serviteur basali bangamba ya tata molimo santo musala na biso ya kotala ngomba na ye mpe ya kobongisa bisika esengi ya kobongisa lingomba na biso première partie ici esili koleka bateye biso tozwi mateya deuxième partie yango nde oyo tozali après tokoti na misala après tosilisi na défilé tango isika wana paroisse nani na paroisse wana faki ekei puisque ezalaka partout ezalaka paroisse nyonso tout te ou na paroisse wana presque na paroisse nyonso to fliki ezali défilé la paroisse ezali baza pe na fliki te ba défilaka na bango na monoko ou bien batiaka ba cassette. Alors quatrième partie oto tiaka wana na kati ezali ki mangiste te et comme pratique courante na biso na poto il faut to longola yango. C'est vrai, raison ezali été surtout du exemple na mboka soko balobi paroisse ki mantseke bato nyonso bavandaka na kibantseke même moi avandaka na musika mais azana temps ameli moi à prendre moi petit déjeuner na ye akiti na ye ayina ndako nzambe mais biso toyebi ke bato o bakosambelaka na Saint-Denis to na Saint-Ouen to na Lomière to ba paroisse il faut ba route ba mususu à 150 km azali choriste donc pour amelati il faut amela on à 5 heures du matin. Les possibilités, bato wana bamimaka mwali pana bango po ete aya koyemba premier tour et puis akotika la mokolo mobimba te puis akotika la ti pourquoi mwali pa memaki ezana moment moko ya kozwa yango mais moment wana officiellement de lobité que moment oyo dans le parti social et bim ici to koti na misala ali bato nyonso surtout et comme restaurant lingoma ya papa Simon Kimbangu kianga ni molimo centre l'église kimbangiste à côté ici par parti wana te donc officiellement ezali esaleli ya biso babindimi donc lokola tolingi kopesa respect na lingomba yangani omoni komba mo alati na ikekoyo alati Simon Kimbangu kiangani dia mudiangani dia tata nzambi tozana droit moko te ya kokakola yango pamba te biso bana toye tokotosa kaka ndenge lingomba elingi mutu akokosalela ndenge elingi ye azali te kaka misu mpe matoi na biso onkamba tolobi te bonge elingi oloba te si tokomela so ti te tokolia susu te so na memaki lipananga si tokolia me na mwa ngonga mutu moko ake tswa magroupe moko me ndako ya nzambe ekauki et surtout tosalaka makambo mosusu ezalaka même na kibomoto même na kibonzambe te na kibomoto na mikolo oyo tozali awa lelo na awa tozali na maman na paroisse lokola na Saint-Ouen maman azalaka en permanence. Comment comprendre, comment expliquer maman na rang na ye azali conseillère directe ya chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani. Donc c'est papa Simon Kimbangu kiangani tant to kendeke to na nkamba to auti na nkamba aye lelo na Paris l'air to kokoma na l'air ya misala papa Simon Kimbangu kiangani abendi kiti avandi a balingo sasa misala biso nyonso ne tutiaka tetele moi baokuna na gauche baokuna na droite baokuna na likolo to kokolia papa azokozela bamendimi batika na 4 4 5 na 5 bino pesa na réponse. Est-ce que na kibomoto d'abord est-ce que c'est poli? Est-ce que ça ni wana ezali ya kopesa lokumu lozitu na mokonzi? Mais pour la nini batumi balabazoba est-ce que ça kopesa lokumu na lingomba oyo? Il faut loba wana na kibomoto et même maintenant na kibonzambe papa ta avani wana conseillère ya chef spirituel conseillère direct. Donc au moni papa Simon Kimbangu kiangani chef spirituel soki ye azali na ba paroisse ningi tozalaka batambolisi bazali soki bazosala mosala bazosalisa mosala na kombo na bango te na lotomo na bango te bazali basali pamba te na bonzoto na mbala moko
papa Simon qui m'a dit qu'il y a une paroisse tout est na molimo nde na molimo il faut azala soki na culte wana papa Simon qui m'a dit qu'il y a une azalité bozo ko sambela diable mais les bozo ko sambela tata Simon qui m'a dit qu'il faut azala spirituellement. Donc il faut toujours dans sens dans mon tout que tant que tu es dans Nzambe papa Simon qui m'a dit qu'il y a papa ba nyonso na liboke na bango nyonso le royaume céleste ezali na paroisse donc tozo sala makambo ya mwana tomona ba mama même azoleka il faut akutaka na po aleka na luzitu nyonso pamba te biso nyonso tozali na présence ya tata Nzambe et surtout ceux qui physiquement bazali il faut topesa rester ya kitoko tosalaka makambo baninga na ngai ndenge bawuti kuteya biso tosalaka théâtre de genoux te toyaka vraiment kosambela mokili na muke total makambo pour la kosala publicité ya bato ya mokili te ba radio mosusu te ba RTNC mais tata oyo na Kinshasa na RTNC makambo azo kosala eza makasi nga toujours na mwana raye makambo eza makasi tango alakisi biso mama moko ye aza kimbangiste te peut-être o batalaki ye lobi ba imonaki bayokaki bongo genre ya personnalité nini wana papa Simon Kimbangu kianga ni azali abimela azali soki na li o bataleka ngwaza ngoma nini musulman total ka option yo surtout émission wana abimeli ye akeko l'accès ba formule pour sala ba kisi o ya sali pour isali sa ba maladie yango iza ko salisa boni mutu ya ndenge wana biso ba kimbangiste bato wana bazali belé o yazo komona o kibunzame na ye azoko lakisa ngo mokili mobimba biso bana ya siki tozala kati ya ndako kidiba lokola bana ya mokonzi bikolo nyonso ba frigo itonda tango akolia mesa batoni ba place soki 50 akozwa yango te abwaki ajua abwaki donc osakana kaka biso toza kosakana bana ya papa Simon Kimbangu kianga ni bazali ebele na libanda na lobi eloko wana na yoka kiango na cassette te na zalaki na ndako Nzambe na matete pona makelele papa nyangena kuntima silikaki abi luliki kilu d'ailleurs ba tu belé ba place wana bovandi eza ba place na binote ba place wana bo defi yango ko defa bankolo ya place nango bazana na libanda tango ikokoka bango bakoya mais lelo makambo ezo komona tozali na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu kiangani azali kutambusa biso lelo iye kaka azalaki na 1921 iye kaka papa jangena kontima abombi nzoto wana oto yebili ye na nkamba Yerusalemi azali lalati nzeto na yoto yebili ya lelo papa Simon Kimbangu kiangani tango azoko sala makambo yeso ko utuni labi batata nanga bakangaki batata nanga bakbongisaki batata nanga biso toza bakimbangiste papa Simon Kimbangu kianga nazo sala makambo batata na ye babongisaki me batata ngo yeza ye tango azana nzoto wana ifo miboma ndenge wana makambo ya koloba butu tongo moi pokwa batata basi babongisaki basi bateyaki ngana koteya lisusu te tolanda kaka o batata balobaki et puis papa nyangena koti matika biso bolingo mobeko misala papa Simon Kimbangu kianga ni abakisi eloko mosusu te kaka wana kaka azongela kaka wana kanele na biso yango wana me biso na kati ya lingomba oyo na lelo mutu na mutu soka yena ndako Nzambe oyo elingi ya sali donc lingomba eza na foi et puis mutu azali tranquille conscience na ye kimbangiste ezali ko déranger mutu te tango to yena ndako Nzambe conscience na biso foi salaka tokosala makambo ndenge lingomba ezali kokendela wana ezali pona biso banso tolobi yango na ndenge ya kitoko na ndenge ya makanisa ba commentaire mosusu te po soki makambo mosusu tozomona ngo totiki eza kitoko te tolakisa te toza bana botosi topesa esengo na bakonzi na biso et surtout na Nzambe na biso topesa respect biso na poto soki otui baparoise ebele na mokili bazaka na bango na mama conseillère to tata conseillère te même o bazaka na Kinshasa je ne sais pas soki baza na chance wana po bamonaka mama conseillère to tata conseillère mikolo nyonso mais biso mwa na région parisienne soki oke na Bruxelles azalaka te
ok na Angleterre na Europe mobimba biso kaka bato tozalaka na chance wana sikoyo esengo ya bana vis-à-vis ya mama na bango ezalaka wapi siko to bongola bezali bandeko nanga pardon na ngai na biso nyonso ndenge tozoloba ngai oyo nazosala eza sur le travail. Je suis là pour faire ce travail ya kotala ntina na biso tozali basali ya mwana soki mabe ezali tovandi nie soki likambo eza bongo te tosongi yango totiango na nzela te alingomba ekomi potopoto eza kitoko te et puis tokumisi tata nzambe te totie elike ete tango tokolia d'une façon méthodique eza mitindo ngai na pesi te mais ezali toli ya bana ya nzambe bango na bango tango bakutani yango wana kaka eloko tozalaki nango lelo pona makambo ya mike soki biso moko tozokotiango na place na tozozongisa na place nango ekopesa lingomba na tata Molimo Santo kilo ya makasi ezali kaka biso point tant tokokoma na mosala tolobi na biso nyonso baninga tozali na charge ya monene pardon bandeko nanga batata ba mama ezali chance na biso eyokani te kimbangismo ye ebeto topesa mama na biso mbote ya esengo en sa qualité de maman conseillère directrice spirituelle mbote ya esengo sato ya bule na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo merci. Mbote papa pasteur. Mbote maman journaliste. Solo na moni bino eta esali mikolo ebele oyo ke makambo nyonso ndenge tozalaki na kati ya confinement tokomi sikoyo na esiko confinement ezalaki vraiment matata tozalaki na bandako sikoyo na mokolo lelo ya le 14 juin 2020 tomoni lisusu bosangani awa na esiko na paroisse ya Saint-Denis papa okoki koyebisa biso lokola yo ozali pasteur yo okambaka paroisse oyo ya Saint-Denis esengo na yo ezali nini papa? Esengo ezali kokumisa tata nzambe pamba te mopepe oyo esalemi likambo esalemi na mokili depuis tobotama tomona te toyoka te lokola nzambe abombi nzambe ezali papa simokima okendani mosusu te biso bato toyebi ye mpo amelakisa epai na biso nkembo na lokumu ezongela ye mpo ete baninga mosusu mpe basangana tokumisa tata simokima okendani ye na nzoto ya papa na ngai nakontima alobaki bana na ngai ebele baza na libanda bayebi nzela hotelere bakoya ebele boza na kati bakotika baplace wana tozelaka ngongo wana ekoka bana na ye nyonso to baza na libanda bayeba monene na bayeba tata na biso ke ezalaka papa simokima okendani tokumisa ye po abongisela poso mwini mpe tosepela reconnaissance ya koremercier tata nzambe kaka koremercier likambo mosusu te ekomisa papa simokima okendani oyo batikali na ndako papa bazobanga peut-être ota mosusu corona ta mosusu bacondition ta mosusu boyeboye okoloba na bango ndenge soki nzambe azali na biso nani akozala contre biso corona te oyo elingaka nzambe yango wana kaka likosalemaka nzambe ye mobombi mobateli na biso ndenge bamotokote ya biso lelo ye nde moto abombi abateli biso lokoya epai na ye moto abombaka vre mobombi malamu ezali papa simokima okiangai botondi papa pasteur merci.